Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 à 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour un numéro na les réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika bana nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà, donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi kokundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala so nzambe omozongisa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà, toyebi biso nyonso comment est-ce que nzambe utilisera Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soki opusani bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bandeko Babolingo et Mikolo Bende tu Yuganité, journée mobile la salle émission T, la côté vidéo T. Et la monique bolinga na bino mama solo na na mayele mais bo sala rassemble ko ya ko mba n'importe quoi na ba commentaire yo kaka makamba bati yo kaka makamba siko fana lo bema ya banyama na beta masolo bantaba ya bamboa ya ba lion ya ba girafe ya bangolo so na beta masolo batute na beta bana ya banyama et bande o bakomeli ngai pona mamna ba video na otero sala sira ndeko na biso Joel bande ko ngana luka intérêt ya ndeko te na luka bonheur ya moninga ezo sala pasi ngana na mwasi bref nakota kuna te ba ebisinga boy mama tika na yo frère Michael Mbai azalaki prêt a publié Joel Topé a présenté na mokili mobimbake ya muchima yeyo mais Joel alingaki te ote mokili koloba bona ebite soza mamba solo ote mokili koloba etika na ngokaka ya secret ya koko so eza mamba solo ngana eka uniquement pour pesa Joel conseil et erreur grave Joel et au sécuriser yo mukili mobimba ba oyebake oza madame Kalambai donc du coup frère Mike na bangi nanti en fait alarme ba voisin et lili et écoute affecté na ngai
ya influencer na ngai banda wa mindele ya potoka aboy na banda koloba Joël so frère Mike alingaki to alingi a présenter na miso bato ndima OK so ils a solo frère Mike alingi a présenter boyaki keno kozongela lo bane papa et chéri et naza prête to sala ngo pona la ni conseil ya et ya coach la grande la gardienne du temple comment ba benga mikolo yango wana mama ego sécuriser yo nkilima ba oyeba ke no madame Kalambai donc du coup et frère Mike a un droit à RRT parce que sur ligne bato ba yeba tetikala entre binomi baleto karna bato ba yebi lelo Mike rola la muki a décidé à bala bali mosu mususu mutuma otuna ye to condamné azate parce que biso tout yebi que frère Mike azala abalate to pas à divorcer azala moi cité pour les moments donc so il le lui a présenté le rôle à madame na mo ki mombe ba ke yonde madame ils pour bolamu na yo pour na bien na yo et puis ezali sécurité na yo donc elo bat bazolo baso ke ça ya solo ndengo ye ça bon frère makalinga présenter yo linga kité et c'est erreur tant ozolo ba keno mukilo lo ba mukile lo ba netinene po mukile lo ba na toujours abomba bobomba bolobate to solo bati to solo ba mukile lo ba toujours to solo ba le so présenter to lo ba netinene ke bazala banda kala mais on est yebani ka ya on est to lo ba sunini au contraire en dépit à nyonso ba koloba et aux routes sengo to sepela o solidarité des femmes solidarité féminine ou tozala nango na réseaux sociaux qui ne sait pas dans réseaux sociaux dans la solidarité féminine moko elekara soyi kaka o couple moko indi ba maman to soit toujours par ba ya mwasi azala zaki mabe azala malamu toko indi selaye mobala na olapa na réseaux sociaux nyonso mukili mbebi ke zala ndengwana awe zala bongo donc baloba nini violence faite à la femme basi ba okemba mingi na ndako mabala toza elo moto loba te ya sika mama elo moko asike koloba mezate au contraire to sepela kutu to ko appuyer to beta maboko félicitations frère Makalamba to loba ki obala enfin et vous allez malamu do sobo so frère Makalamba linga sala en tout cas ngana ko encourager yo zonga ino yebisa papa et chéri sala ngo de yo lingi ka etika la ka mukile bate nde bat ba yebika yo sala chantre suki wana et puis basala ko ba cadeau ba voiture nde basala yo cadeau voiture l'autre fois oh batu ba yebisinga mama mamolobi eza lokuta te ndo moi ayebisinga lobi mama ngana yebili solo na Lubumbashi depuis 2010 ezali abandeko combien d'années presque 16 ans abina mama mambo oyo beti ya Joël ngana yebi yango lisolo wana nyonso kando beteli on a yebi yango depuis 2010 comment combien on inbox moi na exposé ezate soit comment on a commentaire na peut-être na matcha commentaire yango mais à combien on inbox donc certainement peut-être et ayebi famille et aux amalamu te na exposé ba wa monde et sala malamu te abinga na yebi yango depuis 2010 siko bino bozo ko komela ko yebisa ngai ozana ba preuve na ba te ba preuve nini obino bolukaka tu vas assumer tout ça na simene tinini na simene tinini na opesa na obeta lisolo ya mawa ya pasi et na pesa conseil en même temps na compatir en même temps na sungande ko mwasi parce qu'après toi za mwana mwasi après toi mwana mwasi frère Antoine ayemba vie moi c'est compliqué tant on est mukuse de vie en moninga moi c'est sukarabwe tolo bate o boni pe boyoko no wanto bo intimider ngai elunga pe na modelo bo monela ngo bo asi bo intimider ngai ok bon comprendre le banon voici l'ombo que baranabino en fait c'est ça et so les solo frère Mike Kalambai alukara présenté au maman nzima qui nous ozongela le bané chéri j'ai réfléchi et puis après avoir eu un conseil donc il y a si que ça t'est déjà mukile lo baka frère Mike Kalambai ba venir bambe mabanga lelo to bango tongé lelo
kasi yango wana kozala ke star te po mino boyebi te ke so moto aza star il faut batonga ye boyebi te ke star bakritikake boyebi te ke star bafingaka ye mo ayebi yango ke eza bongo balingaka yango kutu nde baza wana balukaka yango makasi mona te soki mikolo wana actualité eza te mikolo ebele azokana te bapaster mingi toyebi wana bakolo base Francine Mamo nani tata waliaka mwasi na misusu bakolo base bango bazalaka so mwa 1 mois 2 mois zokana ataki akobeta eloko kuna mpo mokili mobaba esala actualité ye mosusu wana asotoproclame nzambe te amibengi nzambe alobaki na baniage avion ezongi ye moto akomi nzambe me akokotya zemi te bato bosaka na nzambe bato bosaka na nzambe ye akomi nzambe akochange na basexe na mabumba basi mwana azali mobali akomi mwasi me ye zemi apamba azokokotya te zemi apamba azokoka kotya te nasuki wana donc en fait c'est ça ngai nazosala o mwa mabe te ok valeur eloko oyebanaka soki ebungi eyemba balanga nzembo lobi ngai na émission lobi nakozwa su na bino te émission na ye osila bo bando lukanga boloba mama nazaka na baraison na ye na minito bocomprendre nga nano te c'est normal bofinga nga boloba n'importe quoi bokoma bikomela mwanza na ocomprendre bino mais na kolanda bino te nga na osala mosala nzambe atindi nga na kosala yakoya kokangola baama yakoya kolibere baama eloba Eliane na yo délivre baama na nga la voix de sans voix bato bala makoki ya koloba te nga nazoka kolobela bango et puis après boya koloba na nga moso akomi na commentaire okokitaka un jour na kini ozobanga te basala mabe nga mona osala mosala nzambe basalanga mabe bongo nzambe mosala nini Dieu va me protéger le Seigneur va me protéger as long nayebi ke ona osala ya mabe te eza lisumu te nobangeli te mabe mo mpe okomelanga te na obanga so na bino osala mabe wana vraiment na kobanga mais nde nayebi ke na osala mabe te nabangi nini kala kute bomonaka na Kisasa nazoya Kongo nazoya nakoya mpenza na bisino ke non la gardienne du temple azali awa osala blague opalaka sakane mapinga babatelaka ngai armée céleste mbote bandeko babolingo ya sika eye bandeko babolingo tobanda kozala na video moko chaque jour awa mpona kosala bapromotion ya babiloko na biso ya sika kolobela sur babiloko ya sika nde nauti koloba par rapport ya bato balandanga bayebi naza na kati ya makambo mo ebele natekaka mpe biloko et non seulement ça tokobanda mpe kolobela babiloko ya bandeko misusu babusiness ya bandeko misusu donc nazolancer message nazolancer appel oza na besoin ya promotion oza na besoin ya publicité oza na activité oza na business olingi opromouvoir cd na yo nzembo na yo business na yo lokola ya label biche ndeko na biso label biche yaya contacte nga benga ngai osepela bandeko bayebisinga mama tolandi pib ya label biche toyoki ndenge olobi mais est ce que tokoki mpe komona baproduit oui baproduit ezali ka nde nayebisaki bino donc labelbiche.com la famille bolimbisa nga gardien du temple busy fatigue nyonso makambo sakala na vie eza komba ya label biche nayebisaki bino ke na label biche toza na nyonso so obetika labelbiche.com kando ozokango ke na google label biche label na bakoma na ba l na ba l mibale BELLE biche comme biche donc one word comment on a na momoko ya kokangama BICH et biche labelbiche.com
com. Soko beti yango kaka ememi na site na ye kuna to na nyonso. Yaya oyo eza pona kosukola makolo. Mo ba mabiata mo ba benga onini. Ba benga onini ba pomo wana ezaka na basaba makolo wana ekolongwa et puis otika makolo sembe otika makolo kitoko on dirait ya bébé. Oto eza pona makolo eza na oyo eza na ba tablette ya ko relieve stress relieve oyo shower steamer donc ndenge eza boye otondisi mai na bino osukoli bino no bien propre otondisi mai ya moto bien sûr et puis eza na ba tablette na kati boki ba tablette no na kati kanga porte à douche voilà okoti ezo déstresser voilà nilingana ntango ezokota yo chaleur wana ezokota ezosala ça fait du bien yo moko osali yango sans mpenza ke ouf okomi ondie na monde mosusu na saleli yango déjà donc voilà bokoti na papa boki kosukola boki kobeta masolo boki se détendre net na week-end osalaka te boki kosola na bino ezomatisa bolingo makasi la belle biche wapi mosusu yango bandeko mama mwasi azala mino pembe même mobali batata bakongole bolingi kolia mfumbwa makayabu machin nini mais soin mokie na la belle biche bokuta teeth whitening kit mpona kokomisa mino pembe très important tika moi fraîcheur na monoko voilà moi bisou esalaka bien bamama ebele balingaka bisi te mpona nini parce que bapapa bokodégage ebele bokomelanga boza kose plaindre te mwasi mwe balingaka kombrase te alingi kaka mbala moko mais ozodégage papa ozodégage alingi nde koloba te aza moto koloba te azoyoka soni na place na yo azobanga soki alobi peut-être kosala mabe nga nde siko tellement nga nazala moto ya vérité yango nazoyebisa bino vérité do bokutana na bellebiche.com bokende osomba laba ya tu babodi ezali bomoni na bwakami na bilo ya matoi ntango bavisi bavisi yango mystique ya boye na mona te eza on dirait babenga eloko nini eza on dirait fanfare bomoni ndenge eza ta nde eza likolo ta visi nango na se monene oyo eza na service oyo eza na service ta nde eza na nsima c'est trop joli monde na bwakami la belle biche donc bakongole ya mayele bazosa mambo malonga kuta na bellebiche.com prix évangélique nyonso okoluka okuta ngo kuna mwa badeodora mystique okuta ngo kuna lumba mwa ntunga mwa ya kitoko à part la belle biche bandeko toza na frère na biso Christian Olongo papa Christian je te sali nzembo moko nazoyoka mikolo na TikTok nga nayebi kaka non bino boyeba nzembo ya paster Moïse Mbi eyebanaka à partir ya voix na ye na forme banzembo na ye timbre ya moto ebunganaka te tana okaki yango abi oyo paster Moïse abeti a frappé lisusu l'homme de Guégué a frappé lisusu bakongole botika ya momo nzoka nde eza paster Moïse Mbi ete bandeko eza mwana na ye kande balobaka tel père tel fils papa Christian frère Christian Olongo wow azoyemba kitoko voaka neti paster Moïse Mbi banzembo neti paster Moïse Mbi nga lobi seke papa asungi mwana asaleli mwana te ezaka mwana ndenge azala makolo ya papa et onction affecté à réseau reflété pe père boza na yembela bino nzembo
bokobomanga pamba nasimbakisi te yesu alinga na ye ngai yo nzembo wana eza ya paster Moïse te, nzembo wana ezali ya frère Christian Olongo, le fils ya réserve, hein, le fils de la réserve, le fils de la réserve. Donc papa na ye la réserve, aza mwana ya la réserve, ayambi banzembo kitoko makasi, ayambi banzembo kitoko makasi. So koti na YouTube obeti Christian Olongo omona banzembo na ye basali featuring na Serge Choisi kaka moko ya biso bébé Choisi aoma sere asia komi mama abalaki kutu, asali featuring na Serge Choisi et bayemi nzembo kitoko kaka ngai. Voilà, à part nzembo wana, nzembo na ye phare ezali ngolu, nzembo moko kitoko makasi, vraiment notre frère azoyemba kitoko, voix kitoko, banzembo kitoko. Donc kota na à partir de lobi je crois na banobwaka ba morceau na TikTok awa, so koti YouTube oluki Christian Olongo omona ye wana na tieli bino na affiche, et na tieli bino leaflet na mopanzi bomona, et comment le frère il est beau, hein, le frère Christian. Voilà, c'est ça. Et nzamba dosala Congo kuna nzamba pambola ba grâce ya kosakana te, surtout na mamoyemba il n'y a pas match, toleki mokili mobimba eza na kosamba te. Voilà, frère Christian Olongo, que le Seigneur vous bénisse, bon vent, hein, na carrière na yo, nzamba asala babola mobele kende mosika kende liboso, nzamba atia maboko apambola yo, des bonnes choses franchement, c'est tellement bien. Et voilà, donc soki yo poza na besoin promouvoir nzembo business comme elangai, et on va le faire, trop poster, trop partager, ne na boaki bona boaka sur na YouTube. Voilà, il faut soutenir nous vivants. On va créer balinga na kate, ba kongole balinga na kate, ba sunga na kate, yango toujours sunga na to soutenir bande o ba bolingo. Et bino bozali na besoin ya ti mama biso café, mama ngana mela café te palpitation te pona bo pikiliki bo bukundu bo nzoto tozaka na café te toza pe na ti, somba café na yo, somba te na yo, soza moto te somba benda ngondo eza kopesa ngondo forme, eza kopesa kosunga batata mokongo, oza na ba douleur, oza na ba courbature, oza na ba problème, match ozoko kobeta te, bongisa libala mama, bongisa libala papa, bongisa libala komela ngai, commande ba produit bandeko bazo remercier biso to kopesa solution na mabota na ba famille mikolo ba obenganga mère ba solution, la gardienne du temple kaka ngai tala ndenge nazo. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde. Et boya ebele bana Londres boye bisali à Dominion Center de 9 de Broadway, et numéro de téléphone ezawana bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le ngosomba ticket na yo yaya komela ngai et topé bengangai pour na boba na numéro na ngai ezala na réseaux sociaux. Donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon, et 9 de Broadway High Road, London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà, donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi kokundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala, so nzambe ozongisa bango seke carence, toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà, toyebi biso nyonso koma te seke nzambe utilisaka Papa Deningonde na nzela na ba adoration, banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo, boya ebele tokumisa nzambe elongo
na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent,
et s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Éden. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.